Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que bientôt ma bé. Oh, nga sala kanga bien. D'abord, nazula kango banzele. Banzele balelanga. Yo musala oyo kota ndepo zula ngo banjela te kozana mwasi na yo. Eza na bayuma mususu babetaka miziki lelo, tant bazaki kobeta miziki te, bazako ko draguer ba mumi te. Siko ekoma mumi ye moko azwa ko draguer po akoma koyemba. Menga sikoyo ememelanga siko gaz mumi aya lelinga, soki bemina bota pe to botina ye. Po to monike kakola beta kiyo mamu belebele. Non, kakol soki abeta kinga ezalaki pona mwasi na ye. Mais ba fan ya imana mwasi na ye. Po to monike kakola beta kiyo mamu belebele. Non, kakol soki abeta kinga ezalaki pona mwasi na ye. Mais ba fan ya imana mwasi na ye. Le Congo Promo de Faté. Bolandaka Congo Promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raph Ghetto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te.
pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo Rafingindu. Merci nada bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Rafingindu en tout cas na passivement bambote Rafingindu le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Rafingindu. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ok, bonjour, beau tard de Batutu Balinga Normi, mais autrement dit appelé États-Unis, quand on est sarabino vraiment pas nanga. Bon, les caté Mikolo non semble la moi et belé. Avant la bande émission, on appelle ça non merci Mingina Rafingindu mon boss Babi Congo Promo si tu t'es moko Normi mido allez kakado bon lukanga partout. Ah on a un Batutu, ba musicien, ba pasteur, Batutu, ba sœur boyem vraiment on a un Batutu. Après c'est un ba journaliste hein. Oh journaliste aux ande olanga aux aposo les kan émission nanga aux vraiment avant la bande émission on appelle ça non mbote pas ba obasunga na musika na moni. Et de Mouzamba, Babi, de Mouzamba volé mon cœur. Na moni bongo Manix et Chipou qui on dirait de London. Jojo Ngonda t'es avantagé. Pharmacie Blanchard, Ngoma bientôt là tous à la nord déjà awa. Na pesi bongo David Beckham. Ya ouli moucheni code mondial. Donc y vraiment ya yo wana si la bissal joyeux anniversaire à toi et Uxil Pechanga. Bongo na papa chéri Moukouloubi nadam pourquoi pas na wer ensemble le rôle de la forêt. En tout cas vous m'avez invité dans lelo et là confront nga. Pour être ngane to ba journaliste. Oh boy on te pour me tomber on va zater ngane to ba journaliste mais aza journaliste aza boss aza journaliste aza pe boss donc vieux Zoro Mabiala babi vieux Zoro Mabiala yende muna yamba lelo na plateau na ngane émission na ngalelo en direct ya Suisse mama et vieux Zoro e ko sanga boete dans l'américaine vieux nazo mona fara na mona ko kaka na vieux to solara na ba téléphone melelo na monio ce qu'on a planté dans ngai omoni matumboli oyo sala na ba poto ngai ce qu'on a zuyo pona luka ko trop melelo na zuyo kino na ya awa po chauffer nga ikamuli comme ça tango lango lelo nga na zala yo lobi po zonga na mboka ya bino merci beaucoup pour comprendre que ça ambiance attaque que papa comme collègue nanga pour ngane to za ba journée to sala boulot moko mais ça boss le big boss Zoro Mabiala to zane na plateau avant to bande émission to tout na santé pe mbote bonjour vieux. Bonjour Naomi Midon l'américaine originale. Merci beaucoup. Confirmant original les a poudreté. Vieux to monio sous l'angola to monio vraiment comment au monimbo kana biso. Non na leli mboko vraiment parce que eza asphalté na c'est ozomona ba makambutu eza on dirait mikili kaka à part chaleur en tout cas on a vraiment naza vraiment ne sengwa trop ko komana na bamboka loko Angola. Merci beaucoup merci bongo na moni to bandi siko na masolo na biso vieux Zoro to zana na poso betele biso parcours na yo pona yebike oza journaliste vieux Zoro na oza sous musicien ben na yebite na yo kate place oyemba mais oza musicien ozo bimisa banzembo mais le to bandana na parcours qui journaliste vieux Zoro ezaka ndenge nini olala kaka olamuka to kenda pe ba inande komi mikolo komi na bana ba université ba bibala ba campus bana ba IEC ne faut avoir la journaliste aussi mbalisango faut bana ba IEC vieux passa pe na ba école on a donné non ngana lobaka toujours ba lobaka la vie appartient au courageux ngana landa batu na mona pe batu na bona Zakari Baba so sala ba émission na mona Popoli Mukelenge azo sala ba émission na mona na bosani Marie-Laure Mwaka
Marie-Laure Mwaka Kawana Bomona Kawana azape lignée nanga na landa. Alors tant na mona ki production et lali otozako sala ba musique ba somba so ba CDT ba zo pirater na lobina comme nanga journaliste na meka ko simba tige na mona etosa na komi pe na place ya tige na créer ba mai mususu tige ngo simba na mboka Congo to tige o simba libanda ya mboka non na Suisse banda na Suisse na simba na Suisse. Et puis, na évolué, na yamba bato ebele, na créé ba makambo ebele, lelo na komi na page. Tant que yo yebite, ngam na yamba Didier Masela, pour polémique a wenge salema wana. Ngam na zwa almet ta na pelisa Didier Masela, yango muni ba jibe na ba wera, polémique ça ki ngam na lobisa Didier Masela. Vieux zoro na marambo to bi ko zwa pe ba inconvénient belé, na ndengo koma journaliste à d'autres part na page na yo, okuta na pe na makama ebele, ça la ko ndenge nini. A de fois so vandi pe bobi, pour na loko yo. Ndevi na ngai koma lem suna koma mal répété lem suna koma na ba rancune ba rando ça rondeni bientôt mabe oh ngai sala kanga bien d'abord na zula kango banzele ba lelanga do yo musala oyo kota ndepo zula kango banzela te ko zana mwasi na yo eza na ba yuma mususu ba betaka musique lelo tant bazaki ko beta musique te bazako ko draguer ba momite siko e koma momi ye moko zo ko draguer pour akoma ko yemba menga sikoyo ememelanga siko gaz momi aya lelinga soki be na bota pe to botina ye donc eza critère moko ya chance na yo c'est plein na ngo na bulango po memela ko ba gaz memela ko ba chance mais ba désavantage na ba avantage musozo na musalango la msobi eloko boye soki vandi pozo tale eloko boye komelanga po na musala il fallait pas exact non eza ebele eza ba risque na betaki lisolo moko na la luxueuse na lobaki ke musala oyo chauffeur na bi chauffeur mais pilote oyo akumbaka avion biso na Suisse na yebi awate combien mais na Suisse mutu pokene na retraite obino bobengaka réforme po mutu akende pension eza 65 ans mais pilote ya avion asilisaka kozwa retraite te na 65 ans pour ceux qui continuer avion ekokweya mais nga soko nakendaka ti na kokweyisa avion donc nakokende ti na suka na rando eza monde nanga po awa eza église ya pasteur Coutinho te eza rando na rando mutu aluka rando za mutamisala mabe bo comprendre que vieux o azala mwa kindoki mwa mukie kati na yepo alingi kotumbola batu tozongi mwa mukie na mambo lekaki na mboka Kongo tango kitaki na Kinshasa to mona ki on a fait to ebite so zaki bezka yo moko préparer ki on a kakol to zaki ndenge nini to mona na page na yo we ranson na banda ko leka sote bozaki mwa barankine ngo zaki di ayu rankine na yo na kakol ko tongo wera to o sister ka wera ye moko to o sangse bona kakol po to moni ke kakol abeta ki yo mambo belebele non kakol soki abetaki nga ezalaki mpona mwasi na ye mais bafan ya bimana mwasi na ye non na bimana mwasi na ye te mwasi na ye nde na partageaki nayebi koloba partage na portugais te mais publication na partage eza deux choses différentes na omi moi j'ai partagé comme mutu mosusu mpe akoki kopartage parmi 34 partages ezalaki wana mais nga lokona na vitesse ya TGV kotenga na partageaki esalaki makelele sikoyo nzoka kakola kangelanga goutte abiju na croiser na ya oyo na olia ye sikoyo jour akwazaki nga na fête surprise ya Gloria Olange esalaki ke na betama na kombo ya maison mère mais na betama na kombo ya maison mère était na corrija eloko wana na betama na kombo ya Linda Mukarame ya Papi Kakol. Mais au côté maman côté maison mère mobimbo ko finga wera ou andi ko finga maison mère mobimba ceux qui prend ma Linda il fallait pas yo finga wera non yo za journaliste il faut oluka ko vérifier ngana lobaka bakabelinga bala rebelle na ye na ngwa Willy Mouché na kabelinga héritier mvwa makabelinga Paul mbongo oso loba pe ko pesa ngati mozo beta masola mbongo pembe na ngana oui yabe Paul tudilo akabelinga mutu akoyela ngai film oyo na finga wera to maison mère bambongo nyonso ya $, bapesinga awa na ngola na kopesa yango ayelanga film wana na finga wera mais comment pe na ba limite place mususu zo tambola pe zo banga nzambe iselo ko be bongoti place mo bozo tambola ko mi ko banga ko mo tala sima neti ba fie belé koma ba fie belé ba ko ba rankinezi aw mo na pa zo tambola bi matana bandali bo banzoi ba ze belé na bi mata bo na se yo peselo ko bongo non ngana banga ka banzoi te banzoi ba ko salanga eloko te ngana salo de loko ndima to na ndima esalema mais ça risque ya boulot na tika loka bango basalanga ngayo na yango lati mais nzoi oya ko swanga soka za na 30 ans
ayebaka ke aza na prison ya 30 ans ponga osala 60 ans na mbulo aza na prison ya 30 ans po akofutaka bana na nga me nga mpe bulo na kotika te po rando eza mboka na nga nga nakotambola na limite te nakotambola partout donc moto akoswanga aza te. Merci beaucoup. On a pesi mote na Yannick Mavungu salo Yannick Mavungu vient na nga na kata casquelle ba biso ni ba kato suki bien vezoro salo mo eza na casquelle na kenda kuna ma trop ba kata suki bien pa Yannick ba mayo yo soki akokoka kata kango mona Yannick Mavungu akata eza wifi ya kwa cha wifi akata bo bangani akata suki nyonso so yi akata vraiment wana na moni vezoro to beta no masola musique moi muki vezoro musicien vieux musicien po toko mona mutu muso alala la muki boye ongai musicien mutu muso ala muki boye na bimisi nzembo vezoro buli wane utaki wa po suka kana ki journaliste toko ma musicien Naomi Midon yo za mwasi oza pe na mutu oyo anvia na moni bozaka mingi na la lixeuse soki yo okopia mutu il faut tangaka ye donc netinga na copier mwana mwasi yango c'est Grace Mbizi. Grace Mbizi ayembi des titres à Ole Langola. Ngala moni côté journalisme, l'air moko zo l'actualité ezate. Na koti siko côté ndule. Grace Mbizi boyo kana na j'ai la bouche boyo kana. J'ai la bouche aza invisible. Grace Mbizi amona na kapo. Bawana baza bato baza ba invisible. Yebi bango. Na yebi bango te. Grace Mbizi na yebi parce que sina simba na mabele. Donc osimi mabele ndeni. Menala le pa na yeti. Vezoro tika na koloba mambe osimba Grace Mbizi mabele seke bobima bosala pe makambo apo babele suka wana te aza mineur te papa na bango soka yoki to bima la Grace Mbizi porter nga plainte continue Vezoro toujours en place oui alors donc musique na koti po Grace Mbizi ya yembi na landi ye na moni ye na bipecha komole lango nga na mekika kana sala album na jupe mbala moko sponsor Willy Musheni abimi Code Mboka alubika ko soutenir nga Paolo Tudi Loyer Mandala Dixes aye donc nazana 6 titres na album nanga 3 titres zozanga mutu akozwango soko benge héritier mvoma aya kozwa titre moko de kotika la toluki bato mbongo mususu nga na opesa ngo papa mido parce que azo postuler calamité papa botinga a postuler na député na opesa ngo yepo osele mwa nzembo mo esele mwa bien Vezoro siko yo okomi musicien so ibateka na mukilo yo en plus na kishasa na biso toza ba musicien makasi batata mubichi bazali ba jibe mpia na baza ba weranson ba fali ba faire baza yo pe oyeko se poser na mangamba muziki vina ngasela on lo moko longona no lo moya wengi akala le bazaka ba jibe beta na lo moya jibe na kata wengi 4x4 yo pona comme ça beta eloro nini nzambe Vezoro zo kimelo mo jiba beta dide masela elo mo yimba sangisa bango nyoso ba wera Vezoro ya Vezoro yango wala Vezoro yango wala longona sango panzani mokili mobimba biso bana ya wingi bana ya tata nzambe iyoyo yeni ok ça vous motive la ravana yo omoni yo bela vanda oyebi koyemba tamu kiete oyebi omoni yo bela te vérité moni mutu alinga mutu fo yebisa mutu vérité ngala ko kumiso te lo osali ya mabe oyebi koyemba tamu kiete na ebite studio bo pesa ngo merci pour la monsieur ko bonso voix ngala tata Adolphe Mobich oyo ko kana na tata Mobich omoni grandeur ya fourmi na nzinzi kaka yundo za fourmi yenda za nzinzi nga naza nzinzi ya za fourmi na komatela ye penza na voix ya ko sala ba kapela onga na salite zotika mwepo boko peka pio za milimo abetika bolendeni tata Mobich il s'est dit qu'il est sapeur amunene azalaka te de alobaka aza musicien akosala akapela boyete soki eza studio te donc na lekiye na musika na nga sala ka songe manda chanta pamba ata Marie Paul okokanete ata kutu asuka tozwi déplique okokanete bonga tata Mobich c'est déplique manda chante balekinga mais Marie Paul Moutayamvo alobaka nanu ti lelo na tongo ya village pa utamboka na lekiye ponga saka basonge de wana ba jeune wana c'est vrai na songe balekinga
mais Marie-Paul te omoni bato soki baye ndenge bato bandudu balobaka nga naza kuluba makambo za kuluba naza kusala nini ndeko na nga za kusala do ya za nango nanu na lelo donc on compare nga na Marie-Paul te. Là merci beaucoup merci beaucoup na famille Mido Mobimba Junior Mido papa Nestor Mido Rosette Mido Narlens Bijou wala baya na nga masa na nga la luxueuse fille moro ya Moulai fille moro ya kitoko ozui bongo parti veka Montréal balobi les cadets le tout des cadets vous mais là vraiment vieux todo qui na biso pena la rochité ya lisolo na biso na kati ba musicien na biso ya mboka Kongo nde tokomota la marambango batata bane komi moi trop barankini banine est-ce que musique nayo ndongo koti na kati ya monde musique yango musique so robeta sans polémique bo se sentir à l'aise te foka botsa moi mungu ya polémique ekota bat na confusion to ndeni Naomi Midon lelo oyo soko beti musique ya logique bato bakotala te il faut chrétien la luxueuse comme ça bato batala yo koza na guerre na mutu moko boye. Donc nous les associations n'engagés qui a l'obité wana obetaka don 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 non 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 drum échanger vitesse échanger alors donc on cause la musique qui était faut chrétien au chrétien fallait à chrétien faire à chrétien fallait ndenge pese leo mikolo yo azo diembele pa ya fali. Donc c'est comme ça pour mon an. Ce qui a dit que il fallait mais bon mon a bien c'est les hautes. Mais musique na biso pe comme moi insalité comme moi trop to ko yo on a banaté parce que comme mutavoye mba faut ça libele mutavoye mba moi likolo moi si mutavoye mba moi les beloko boye pour na nini. Boko yemba musique to ba lombo ba yemba ba madilu ba yemba bazo expliquer to bazo pesa conseil. Bino zaka po ba yo ka bino fubo ne tuyoro yo ka musique par exemple ya mutu morote a yembe sentena mwana na yo tuno papa côté on a ba lobi libele o lobale nini. Netinga banda na banda yuko composer inspiration na yelinga te na koma makambo ya masoko to makambo mabele nanu te mais tangu Kofi Rambo mopao alubaka ba mama ba pesa sima ba papa ba beta tonga na bato bakenda ke église ba kotaka na piste vous dites rien alors tangu bozo ko encourager loko wana nga na solution na sali disque Naomi Rosomba disque nga peut-être après 6 mois mais ya Kofi soki ebimi les mêmes semaines Rosomba mais yoka siko makamba koloba kuna na kati mais bino moko bozo kopesa babiloko wana en plaire soki bo boycotté nanu babino nzembo wana vraiment DJ nga na fête nanga ko beta ngote soki ebeti te lobi na fête wana ebeti te lobi musicien kozonga na nzela akosala nzembo ekozanga bensanité 10 € to monio pe awa to linto tuna uzana combien de temps ozosala awa na mboka Angola et puis oye na production ya nani na bengisi yo oye tournoi ya ba nzembo na yo to ndenge nini non na ye na compte ya tournée ya Willy Moucheni ko ya mboka papa social na pire petit na ye Paolo Tudilu. Donc bango mutu vraiment ba bengi singana ya na mboka oyo tozo kende Wambo Bengela Lufu toko kende Namibie tozongia wa après na zongi su Namibie na zongi Australie na zongi Suisse na ye na compte na bango pour to aider to sala ba association ya ba naissance désirable pour na ba petit momi bobo taka même na ordre bana bazala kwa mabota ko na ordre yo moli ko botsa batebele parce que obi mikolo zo sakanate surtout na Angola ba ozata 100 nga siko funa bota ebele po nga age pusani po bana ba edenga bino siko bino yo po bota na basi ya bato non na bota na basi ya bato te na Mimido bongisa lingala mutu alongwe na poto oke ko sala 6 mois na Afrique po ke no kotonga ndako yo tiki mwasi na yo en plein malili nga na za wana musani na kosala koti bénévole na aider yezo romambo sala ozala pe na mwasi foye ba ngo pesa quelque spécial cheval nani cheval sans tache na pesa respecter na mambo yoloba na pesa respect a aussi pona nini parce que ayebi ke soki eza tour na ye na ko servir ye soki naza libanda naza lokola soso nazo to da ba pesa nyoso. Merci beaucoup vraiment là tozaki na vie Zoro Mabiala a vie moro na ebite sona zoe wapi mais vie oyo aza vraiment fantastique en tout cas bon comprendre biso lelo na lelo lo bate vie Zoro lo basuka na ba mission tout ya mboka Congo ponela ka musicien moko wa yemba bien pe oya sala ka makambu kolega bango nyonso na miyozo lokanga na koloba lo suka point ponga na kodaye te olobeki kutu bongo te loba lelo pona lelo to clôturer oui na loba kufa lelo to zano fo mona bano yo bota o sente ba kola ba bozo ba ko siko yo tuni question nini na lobi ba musicien ponela ka musicien moko ya mboka na biso Congo o sala ka fierté na biso et puis oya zo sala makambu kolega bango nyonso fallait popa
Donc yo poni fali popa merci beaucoup non poni fali popa toza tona ba ferré toza ba wera toza ba jibe mais oponi ga fali popa problème TV zoro zala wana. Donc yo za na problème na ferré. Non, mais ça réalité pour fali apesinga mbongo te. Fali bachaka na page. Apesanga ta infranté mais azako mérité. Na lobi aleki na maître Gims na minute yoyo. Mais ça réalité bino ata boboy mukili yebi nga lobaka nga vérité na zui mbongo ya fali te na minute yoyo fali aza king nga benga ke king. Obi king eza nini? Quoi? Na portugais ba lobaka nini? Reine hein? Re. Na minute yoyo. Sans kabela nga mena ndimi. C'est la vérité. Mais les Européens ils loba souka moi qui ça souka parti fait excuser pour na ngai ya souka te ya émission lelo vieux euro siko na tout na pende ngo sala bongo na page na yo liloba souka na page na yo no sala bongo bénéficier ka eloro nini vraiment na relation na ben sera contact tala te loko meminga awa page meminga awa donc relation ezali na kuta na ba mumi ya vrai. Donc ozomona eza pe tika pardon olingi basi trop olingi basi ngalinga bongo te ozana mwasi déjà olingi basi mingi tika biso to fanda ba obas yozala mwasi tika pe bango baluka basi baza ebele mibali bakufaka na guerre surtout na mboko oyo mibali bakufa ebele basi baza ba pesa ba mbote na ba bazolando poyo na kopesa na mama la duchesse Amanda na Luxembourg na pesa pa ya master na ngai na Lausanne Denzunzubile na pesa pe momi na nga na parler pour na ciseaux ezala te hein. Pour basi bazakomona lati combinaison alala nango cheval blanc cheval sans tache et na pesi Pedro Kosikox na miniki bambote Mimi Bambi la genevoise na pesi mbote ya trop Jossar Sanza na pesi mbote ya trop Risquin Cuidano na pesi bambote ya trop Maître Makonda étranger na pesi mbote ya trop mbote za ebele pas zoro mabia la bero pas zoro ngafo me manga pola pesa ba dédicace pour la mukuse na mona bien tout tout sanga ngote hein et a provoquer nga nzambe na la pesi ba dédicace na batutu balinganga la mukoko batutu balinganga bo fezoro pesa ka simala ngaboneni batutu balinganga no mimi do pati vera Montréal vezoro na komo pardon na pesi Paulo Tudilo ya uli musheni code mondial certes qui boko le maman na vezoro pesa ka lisoko baluka pena mi pesa bo na pesi mote boss na Rafingindu babi Congo pour monde makambo umela na lingi bino vraiment mingi ngana bino to suki papa mi do Nestor vezoro minga papa papa wapi so babomi mwinda ko papa longo pe omoni apesani mabanga na mukongo hein. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...